Mupenya olela pa ya nani? Olela pa ya nani? Peniel soki azalaki mwana moke lelo aza mwana moke te. Peniel soki azalaki na experience te lelo aza na experience koleka Mike Kalambai. Peniel soki azalaki timide alakisi biso ki azalaka timide te na voyage asalaki na Kinshasa na Pasteur Petage. Peniel soki amesana na mibali te alakisaki biso modele azwaki jackpot na seconde. Alakisi biso ndenge asakani na Didier. Peniel soki mibali basambwisaka ye alakisi biso ye moko ke aza capable ya komisambwisa. Azwaki video na ye propre abwaki na groupe WhatsApp alobi wana ezali entre bango. Asilikili kamaradi na ye po akaboli yango na mokili. Eske wana ya video ya mapa? Ya mapa te. Eza pe ya bolumbu ya mwasi te. Mezali video ya porno. Eza diferent. Mupenya olela pa ya nani? Olela pa ya nani? Mpote bapapa bamama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bebe. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mupenya olela pa ya nani? Nyonso asali na mokili ti lelo mobali akokobala ye azali. So mobali wana alingi ye ayebi makambo nyonso Peniel asala, probleme eza te, bakozala na bango bien po andimi mwasi na ye modele azali. Peniel nyonso oyo asali po azala bazongana na Mike Kalambai ekosimba te. Ekosimba te moke te. Naboyi nakotisa komba nkolo na makambo oyo. Naloba entre biso batu ba ime. Peniel na Mike Kalambai ekosimba te. Mike Kalambai akolinga te. Soko asali yango eza liwa na ye. Peniel aza mama ya bana ya Mike. Mais Peniel akokozala même pas camarade ya Mike. Po Mike à part Peniel na vie na ye ya tous les jours. Mike na vie na ye ya tous les jours. Soko lobi na ye akoma na camarade lokola Peniel. Tosala Peniel aza mwasi na ye te. Akoma ne camarade akokoma te. Na vie na ya tous les jours. So balobi
moto lokola Peniel akoma mondimi na église na yo wana kokoma kozala mondimi eza likambo mosusu me kozala camarade na entourage ya motu eza likambo mosusu soki bino bokoma bakamarade na batata bana na bino c'est bien mais Mike na mode ya vie oyo azalaka nango azala camarade na Peniel ekosimba te Peniel akozala kaka mama ya bana na ye pe mpa ya Mike bana ne na mama ya bongo en tout cas atiaka ngo na mabondeli je crois nayebi te bana na mama ya bongo eya likambo mpo na Mike mpo na bana mosusu akobota na mobali oyo akobala ye oyo akolingi wana likambo mosusu mpo Peniel aza na mibali oyo bakolinga ye balingaki tout d'abord Peniel alakisi biso mpe tomoni ke aza capable à tout Peniel ndenge aza wana soki bolobi na nga ke Peniel ali capable asala 3 mois asangisi nzoto te atie mpe misapi te ata kokombre en tout cas na mokuse na kondima te Peniel akoma mosika na posa nzoto ata yo ozolanda ngai soki yo moto aki na position bokabwanaki na Mike oya osangana Pasteur Pétage bakomo oyambelo batelefone ya mibali oyo bazolula yo yo mpo ozotala ozotuna soki asalaka o asalaka te tokanisaki ye me ye te na moma azoloba bongo salali na jackpot tolingai toyeba ngo te tonga tomona Peniel basilisi makambo na Pasteur Pétage Peniel azongi na ye poto toyebaki mpe Peniel azokende Afrique du Sud kotambola nzoka nyonso wana mpo balala ye asali yango na facilité asali yango baza mpe na prophète de la nation Pasteur Denis Lesi ex-criminel contact avec des jolies filles na bakinapese nalobi te aza moto mabe nalobi o Pasteur Pétage alakisaka biso ebele mpe ya malamu wana mpe nango mabe te eza barelation na ye oyo eza mabe crime asala escroquerie alors jackpot asiliki yango toyebaki ke jackpot abimaki na Peniel mpe awangani te mpo bapreve ezali nzoka Peniel na Afrique du Sud moto alinga kolia ye abima na ye bayebani so na jackpot etie scandale asali yango na ta moke aza ne pas l'aise azokani mpe soni te voire même asilikaki mpo bakangaki akende voyage te na Afrique du Sud carte ya vaccin ebungaki to vaccin basalelaki ye na moto mosusu
aketia mobulu batie kutu na kasho. Bato babimisi soso bambongo plus de $1000 po babimise na kasho. Parmi bato batiaki mbongo na ba o balalaki ye lisusu na ba o balala ye ntango azalaki na couple na Mike Kalambai. Mike Kalambai alobango bien arepeta makambo eze ebele aloba te. Soka alobi yango bino tu bokokangama munoko. Makambo ya somo bokokangama munoko eza adultère ya Mike Kalambai te, mais ezali adultère ya Peniel. Mike Kalambai atika ya sambwane na adultère. Alingi ne koloba ya Peniel te. Po ekokangama na bana. Makambo to mabe ya koloba po na mama na ekokangama na bana. Yango wana azotika. Do Peniel eloko akokosala atika Mike kimia. Mibali o azobima na bango sikoyo. O baza mwe boke Didier. O baza mwe boke Mike Kalambai. O baza moins influent que Mike Kalambai. Ba jeune homme ya ghetto. Bane States. Bango wana nde bakoko izala yakatovanda. Bavandi. Babandi bolingo na bango. Basombi voiture Impala. Bamodifie yango. So batelemi na feu rouge. Voiture ezobina. Tondo. Bapine ezomata ezokita. Bana na sima. Wana balobi wow. Yes, mami. Mauvais. Arrêta mauvais. Yoleta mauvais. A vivre vie na ye. Mobali a vie na ye azali. Mobali akolinge na makambo nyonso asalaki azali. Même nga papa robo. Na makambo to asala. Soka yepa na nga na kolinga ye. Na bali ye disu na pie mbonga libala. Mais siko soki nga na reki Mike Kalambai. En tout cas, tokozonga na te. Tokozala pe ba camarade te. Po na voie normal. Na posa ozala na camarade ya bongo te. Siko eza te lokwa tobota na yo. Ozala camarade na nga na makasi. Nga motu deja. Ndenge Mike azawana. Azana ba camarade oya ye ba yebani. O ba tikali ba connaissance. Miso ba ndeko. Miso ba ndimi église na ye. Na ebe église mosusu. Mosusu ba collègue ya mosala. Siko bako bambele ami. Oazana comportement ya Peniel. Mais non. Mike Kalambai nandimite nango posa. Nandimite. Pa Mike Kalambai atikali mama mwana ndeka mama mwana zala. Azala distance. A remarié. Asala vie na ye. Soki sikwa abalaki député to ministre nenga lingaki. Sikoyo balinga baza camarade na Mike. Poza mama bana bakokuta nde balingi. Mike akozaka na bana nenga lingi. Akokota ndenga lingi pa Peniel te.
soki Amida Akutu asala makambo Peniel te akutanaka na jibe rare to bakutana na bango kutu te bana si bakola yango bakutanaka bongo siko Peniel wasali makambo moko na ta moke soki ba video ezalaki te tozalaki na internet te bato baninga bandimango te nakotaki na TikTok na live ya ndeko na biso ya mwasi live moko kitoko vraiment bato babanda koloba kuna bazali bato moko baza ko raisonner penza mais bato wana bazo raisonner très bien mais bazo ndima te Peniel ye moko mutakabola mutakala na ina WhatsApp bazo ndima te or que Peniel ye moko alobango Pasteur Denis Lesi a expliqué biso des choses si comme mutapanza ki yango pe comme en internet fi moko azana groupe ya WhatsApp wana siko fi wana camarade ya Peniel yazalaka na Kinshasa ezana groupe ya WhatsApp ya partout bandeko ngade tinali na groupe WhatsApp na bino na kaboli mutakala nanga mutakala kutu te na kaboli filme na ngai ya pornographie bandeko foko différencier mutakala na oyo azosangisa nzoto kosangisa nzoto mosu ezali emonani te nzoto na emonani te wana babenga yango sikoyo érotique wana pe eza différent mutakala normal eza différent Grâce Mbisi atikala mutakala normal est différent Karine Mokonzi atia ba video na ba publier yango eza différent ebima érotique oya Grâce Mbisi ebima nudiste oyo ya Peniel ebimi porno nalobi te ke Peniel abomi mutu nazoloba yena Mike tine kosimba te me yena ngai kaka lobi na pie mbonga libala na okipe te za mbwasi ya bato ebele rien du tout nga nazwaka part na nga so akende pesa part ne pa bato mosusu apie eza vi na ye me pa ya Mike Kalambai te Peniel alakisa bino Didier po aza beau tellement beau Didier abanda ozona na saba mbongo yango azalaki na ye po alakisa mpenza ke Didier aza ya ye yango basalaki filme wana abwaki yango na WhatsApp soko abwakaki yango mpo bosala nini mpo bomona mpenza ke wi abimaka na ye mpo ekozala te ke abima na ye te bomoni neti nga soki nakoti na bafacebook nalakisi bino bafille mosusu bien sûr nalobaka te me turo nakokoloba oyo nabima na bango bokoloba non nabima na bango te mpo kitoko eleki bon nakoloba pe te ekende kaka bongo eza na bénéfice moko te bénéfice nango eza bilengi oyo toyokaki biso mibale sikoyo ye alingaki bayebaki abima na Didier penza bazosala jete ya solo abwaki yango na WhatsApp soko abwaki na WhatsApp elakisi nazolinga nabwaka nga moko me kosukela nga mabe na WhatsApp kutu deja bino bokoloba tout d'abord ntango abwaki yango na WhatsApp atindaki bodio no
ye na bacamarade ne bazodiscute mpo na mutakala wana bamisu balobi eza bien bazosolola makambo baposition Peniel akoma musika na baposition atiki Mike Kalambai musika siko bazongana mpo nani mpo Mike akufa mais non Peniel abongi na biso tokufa kala tobangaka liwa te babiso baoyo toliaka tout sauf rien tala ya mama koseka te Peniel azala musika na Mike bakozongana te Mike akobala po ntango Mike abalaki ye Mike alaki frère ntango Mike akabwani na ye Mike alaki frère sikoyo Mike akomi pasteur oui akobala abala te pourquoi akobala ah oui soko alingi na makasi te so mpe alingi neti akobala te Peniel ndakende musika ya Mike pembeni ya bapapa robo pembeni ya bana États-Unis pembeni ya jackpot mpe asepelaki na ye mais jackpot ntango amoni mwana mwasi yango alobi nga bana okanisa aza lokola Peniel nakomona na Mike oyo naza komona ya mwasi ya Mike Kalambai nzoka aza Peniel moko bapetite bazulu kutu na Sud Afrique na préféré bango jackpot a préféré bazulu vrai zulu bazulete oyo mpenza original oyo ya poto te oyo kuna ya Afrique du Sud oyo ya poto mpe baza bien mais kuna baza original yango wana bandeko Peniel Kalambai ebebeli atika akanisa te aza na niveau te aza na niveau te Mike Kalambai nde moto atiai na niveau wana kombo ya Mike Kalambai biso mibali tokomisa basi ebele na niveau sikoyo basi wana majorité mpe bakanisaka bazala deja na niveau te eza na basi bazala na niveau me baya moke basi ebele mibali moto bakomisa bango na niveau sikoyo ndenge Peniel azomona Peniel amonaka aza na niveau sikoyo te mikolo ayebi ke defete a échoué asambwe me ntango ayaki na pétage amonaki aza na niveau amona ekuta aza ya komata niveau koleka Mike aninga alakisa Mike niveau oyo azalaka orke aza na niveau te aza mwana abotami na États-Unis ndenge moko na bano balaka kuna na Detroit bano bazaka na Miami Zigida bano baka na Los Angeles ndenge moko kaka bano baliaka bambirikela minene na soso mobimba ndenge moko niveau na bango yango wana Mike nde atie niveau Peniel azala star alobi likambo biso tu tolandi meme Didier po awumela ne ata 3 mois na basalaki po ntango atali mpenza makambo Peniel alobi ne ntango abeti na internet Didier alobi bon mena okome star mpe na mboka na binoko bakoyebanga mpe Didier atika kombo bongo jackpot a raté ye pa kutana na Peniel kuna na Hôtel du Fleuve
amelisi ba champagne amemi mbala moko aninga lakisa Peniel ba position te basala ke eloko te. Jackpot azalaki na opération Peniel salongolaka nga lakisa ba position eyalaki bongo bake deja na mbeto. Peniel pressé Jackpot alobi te bakotosala yango opération faut après 1 mois. Jackpot yo pe baninga na opération basalaka kake bon Peniel loin de là musika ya Mike Mike bandeko ne kutu ba camarade na ete basaka bandeko na ye. Petit frère na Ibodo azwaki lokola camarade mais yo soso na Ibodo bobima do Ibodo atikalaka petit frère alongwa camarade. Mike pe na mukola lelo yo ambatisi au niveau makasi. Mike Kalamba ya komiso musika siko muta mati niveau ya makasi ya modele bongo. Akutanaka na famille présidentielle, akutanaka na badepute lelo, avandaka na classe ya haute société ya mokola lelo yo ya Congo. Siko bazwa Peniel batie na mupanzi ya Mike batambola ne pe na ba classe sociale wana ya haute société ya mokola lelo ya Congo. Esimba te même nga kutsona na ba camarade kuna so balobi nanga yaka so na komi na ba camarade po na ibite po na sana bango te kuna so balobi nanga yaka totambula na milieu na biso na okende te na oboya na oksesoni. Donc ndengi ba Peniel obayali Peniel zala ta mutu ya malamu ko yo moko loba ke yo na Mike bokozonga na te po Mike akoya kokufa okodetruire vie na ye loba bongo makambo esila pardon toyebi oyo sengi atosengaki no te tolinga toyebaka kosenga bongo te po bato bosalaka mabe mingi bopreparaka soki boeshue boye na pardon nayebi yango ngaka temu nayebi yango na bato bazolandanga bayebi yango. Osali mabe oyebi ke pardon ka ezali ntango na koloba ne pardon aza mosala nzambe ye mo comprendre c'est la force qui libère. Eloko bobosanaka nde kodigere nde ya likambo po eza na bato mosusu osengi pardon ayoki yango moya kodigere nde ezokoka te. Gorge nde ndire baplace yango pa ezoleka te na kilaka nazoloba kilaka oyo asa makolo na yo te wana ekoma musika oyebi tous les positions. Didier azwa biloko na ezi osala penza Didier musala mwana mobali wana azaki mbebo rose tie kokoma mbebo rouge siko ozonga na Mike tozala camarade ya Mike Kalambai mais non loba Mike Kalambai abala ne ba chroniqueuse ya rando
wana tokondima bazalaki basi ya maiki te bakabwani mpe te ntango maiki akobala bango bakokoma bamama paster ya solo bakotika rando me yo ozalaki sa rando sans kindumba soi-disant me na kati ya ndako ya libala oniata deja ibodo beau-frère bakisa bamisusu lokola emonana te maiki mpe alingi koloba ngo te ale ebombami me yo moko mpe olingi kobomba bizaleli na yo te olakisi ke kokobima na mibali neti papier mouchoir ozwi mpe commissionnaire na yo Pasteur Pétage. Et ndenge oza no mpe na États-Unis wana otekaka no mpe na bato ya Kongo bamikonzi wana ntango aye États-Unis abengi Peniel aniati te babikonzi ya lelo bakobengo te ntango mosu ya Braza modele mpo ozali oya mpiaka bazobengo te yo orevesa orevesaki na oyo ya jackpot orevesaki ndenge obimisaka basekret mosusu obwaki mutakala yo moko na groupe WhatsApp donc na bamikonzi ya Braza bakobengo te meka nano otala ya Gabon mpe ya sika na ndimi te bapolisi bamilitaire Ali Bongo mpe na ndimi te aza na position moko na jackpot ntango baoperaki ye donc yo continue kaka na bajo ya ghetto bozala bango continue kaka masolo na ghetto sala kaka bongo ya Peniel. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille de Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV vraiment. Ngamu la zana, chaîne na chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.